Tala lopango yango pasi ya makolo babotola biso tolaka libanda babotola biso na baminite baba toyaka na biro ntango ozosangisa bato libanda tozosamba kuna bango basondeki tozosamba kuna bango bakabola lopango babuki ndako nyonso nde yango oyo eza mosika te yango papa tolala libanda na bana toza na sika tala likambo na biso ministre tala likambo na biso dossier na biso ntango tozoza maboko na yo po tata bana yaki ntango kozalaki na reserve asambaki na mikro document mobile ezali tenga biso papa tomoni pasi ayoko resina yoko resina. Merci. Merci Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Sur toutes les lèvres, la pertinence de son travail est saluée. Constant Mutamba Tungonga, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, s'est érigé en véritable gendarme pour faire échec à tout bourreau de la justice congolaise. Accompagné de l'auditeur général des FARDC, le patron de la justice s'est rendu ce mardi 20 août au terrain Sekomaf au quartier 8, dans la municipalité de Ndjili, où 2000 maraîchères étaient victimes de la spoliation. Dans ces champs, des géomètres, chefs coutumiers et tout complices de cette spoliation ont été interpellés en attendant d'élucider l'affaire. Mokonzi ya mboka Tata Tshisekedi a nommé biso pour réformer justice ya mboka bote. Pona kosilisa justice ya bato ya makasi bote. Baboyende nalobaki sur ordre meeting de Mokonzi ya mboka ba escro nyonso ba foliome nyonso tokokangisa bango na justice na tina wana nde bomoni biso toye awa boyeba ete bato nyonso baza impliqué bazosambisa mapartir ya lelo. Rétablis dans leurs prérogatives, ces maraîchères ont jubilé et salué l'attention particulière leur accordée par le ministre Mutamba. Des actions de cette nature, c'est ce dont a besoin la République démocratique. toza na sika tala likambo na biso ministre tala likambo na biso dossier na biso ntango tozoza maboko na yo po tata bana yaki ntango kozalaki na reserve asambaki na mikro
document mobile ezali ndenga biso papa tomoni pasi yongo Regina yongo Sadoto yongo Regina. Merci. Merci papa. Esengeli kolongo la nationalité congolaise na ba congolais nyoso oyo d'origine topé d'acquisition ba trahir mboka. C'est légal. Bato ba koloba c'est illégal ba kosi. Donc koti saki boye proposition de loi na biso tokoze la bureau définitif pour que examen nango et banda na niveau ya Assemblée nationale. Esengeli ko kokomisa bato wana ba étranger moto yo andimi kozala sima ya Paul Kagame akomi Rwandais akomi nani Rwandais. Celui qui accepte de faire allégeance au régime sanguinaire de Kigali à monsieur Paul Kagame devient automatiquement Rwandais et doit être traité comme un Rwandais. Parce que pour votre information, tous ont des passeports rwandais. Ils circulent à l'international avec des passeports rwandais. Je vous informe qu'ils sont entraînés sur les territoires rwandais. Ceci dit, je dénonce en même temps l'hypocrisie de la communauté internationale et de l'Ouganda. L'Ouganda qui s'est beaucoup évertué à piller notre or des Likuyu, qui aujourd'hui s'associe indirectement au Rwanda pour nous agresser. Nous disons que tous les compatriotes qui sont en train de jouer au jeu de l'ennemi auront une réponse implacable. Il faudra, au-delà de toutes les peines qui sont prévues, les bannir de la communauté congolaise. Dans notre communauté, lorsque dans un village, un villageois s'écarte des us et coutumes de ce village, qu'est-ce qu'on fait? On le bannit. Donc nous aurions bien souhaité que cette loi passe pour essayer de rééduquer les Congolais qui ont perdu le sens du patriotisme. Et c'est pourquoi il faut enseigner de nouveau le patriotisme à l'école. À partir de l'école maternelle, il faut enseigner à l'enfant le sens de la patrie. C'est quoi la patrie? Et aux journalistes qui sont en train de diffuser à longueur de journée les images de M. Kagame, nous dénonçons. Il faut aimer le Congo. J'ai aimé le Congo. Et aujourd'hui, j'aime encore tant le Congo. Si le Congo était une femme, moi je l'aurais épousée. Bon, na sepeli makasi. Oui. Bozelingai banda tongo. Et lelo sikoyo awa tokomi na matadi. Bote. Natondi bino botondi. Merci papa. Kamba batelio merci. Mais loko oyo ememi ngai awa ya lisolo ya détournement ya eloko oyo ememinga awa eza nini solo ya détournement solo wana nde ememinga oyokani okoyeba ete nakozonga na bato ebele miyibi ebele naozonga na bango tozonga na
bango wapi? Na Kinshasa. Nani azoka solo? Solo de Oye baete na ye na mbona ngai. Mbona ngai aza wapi? Sole na ye awa na Matadi. Boyebi ete Matadi ya ville oyo na prêta serment mbala ya liboso loko avocat. Donc on a yebi Matadi awa lokola bino.